nasengi pardon na mama Sylvie Mampata oyo a innocente donc pardon nanga bozwango lokwa faiblesse te boprofite mpe na nsima pardon mpe te mpo boyebi demo soki babimisi yake azongaka a 7 fois me boluka te nazonga plus qu'avant nga kutunga maison na nasola nanga na bameke bamisalanga te nasola mbamona yo moko wera po ere toaka na maison mare naaka fa na maison mare le roi de frère ere totambola na bataxi nga naofuta bataxi bambongo nanga président wera nso nandoloba ozongiselanga ozongisa te natika mpo a grand père nanga donc nde mama nanga tei nga na yoki boye boluka te osilaka na wera lobi te lobino bana misala boloba na nga te mpo wera moto subir conséquence boprotéger quoi boprotéger le roi de la forêt bokanga bambanga na bino kote boza mpo ole bino boa bamatiti mpo eza bitumba banzoko boyoka pasi rien mponi bwanga na mposa ofingisa wera botika wera abeta na miskini en prépare album kombo album oni formidable c'est formidable bokotika te na formidable na ye wera nson le roi de la forêt solola na bana misala na okoko de la forêt mon grand-père solola bana misala na o solola bana misala mpo boyebi mpe nga boyebi mpe nga donc boprofitaka na bafaiblesse ya bato te mpo nga kutu naa na nga faible te oyakaki mama na nga tei nga akweyise nga mibeko na tosika ya mama me eyaki yuma te eya mpe kosede te eza kosede te eza mpe kiyuma te mpo nga kutu na maison na nasola na nga na bameke bamisalanga te nasola mbamona yo moko wera po ere toaka na maison mare naaka fa na maison mare le roi de frère ere totambola na bataxi nga naofuta bataxi bambongo nanga président wera nso nandoloba ozongiselanga ozongisa te natika mpo a grand père nanga donc nde mama nanga tei nga na yoki boye boluka te mpo boyebi demo soki babimisi yake ere azongaka a 7 fois me boluka te nazonga plus qu'avant le roi de la forêt oyo baserango nanzala mabe te peti nanga futa na ozongisela o pres ozongisela nonga te natikalanga mpe mpo a grand père nanga donc ere oloba mama botalaka mabe te botalaka mpe malamu botalaka mpe malamu ne parlez pas trop sois sage merci la Chine n'en parler trop te mais oyo eza na watia oyo babenga yango mise en garde po ere na oya na oyela bana na misala wana te bana na baoloba na oyela bango te non yamba mo tout droit eza siko mabe po pardon nanga na olongola nanga ngo te po pardon na mama senga penza no senga pardon na sengi pe kitoko nasengi pardon na mama Sylvie Mampata oyo a innocente donc pardon nanga bozwango lokwa faiblesse te boprofite mpe na nsima pardon mpe te karine tika pardon tika te la chine bozanga loba ndambu mponga so nalati chemise boye elakisaka ke boprofite na bino na pardon oyo te nasengi motu te nasengi mama Sylvie Mampata motema ya wera ensemble loso ifo motu aloba na nga il faut namona wera ye mo alati roba bamusulman oyo alati na Dubai kotila mama che foto aya oloba osi nankana wera alobi te donc bino bana misala boloba na nga te mpo wera moto subir conséquence boprotéger quoi boprotéger le roi de la forêt te etika botika komelanga te etika te tina repasse chemise na lata kala YouTube okoni bobosana noki kasi ko bobosani nga pia bobosani nga kasi po même pas 2 semaines te na olanda bango te oyo babenga yango na okiebisa bana misala wera
Bani sawera na biboyo. Bokanga bambanga na bino côté boza po le bino ba matiti. Pesa bitumba banzoko boyo kapasi pour rien. Pour aller boire na poste of fingi sawera. Botika wera pas tabeta na musique ni on prépare album. Comment album on est? Formidable, c'est formidable. Bon, quand tu étais formidable naïe. Hein? Botiki pe awe rabeta formidable na ye to yo kapeza na changa formidable pe azo pe ton sa promotion na ye azo pe ton pe ya ko pe ma pe ba ko mo respecter pour nini faut bien se bebi ke ti bolo bana bebi ke na finga bino te bebi ke we ram to finga parce que pourquoi c'est réellement bolinga ka bo ba misa na e bo c'est les promotions pour aider na ba bola que ba place à tourner ba clip bien. Bon, mon bébé là, pour aider, oui, c'est prise, des pantalons, on a ton basket, t'es mis ça la nuit en moi là. Prise, chemise à carré, oh, et simbi, t'es na slim, on met ça la nuit en moi là. T'es. Oh. Oh, bon, ça, on a une émission, on a un plateau, et un mission, on a bien noté pour vos films, ça, ouera. Ouera. Coco, mon grand-père, Bami Sano la lingi yote. Neti nga boye. Dia na sengi ma Sylvie pardon pour na poso finga te nesi na poso manquer on te respecter mais Bami Sano ba oti na finga yo. O ba sala na so peki si ba on tele l'autre à vendredi. C'est quand na yo ki li sous kati dimanche na 18h na yo ki sou. Yeba ke dimanche na 20h. Na zik ici. Mise en garde. Non c'est kati non cibliété na obligé. Donc le roi de la forêt, ben d'abord nous sortant à combo dans internet, pour défendre solo là na bango. Les l'autre va vendre. Depuis nous va faire la maison mais boyo kanga. Non c'est quand on a pelité. Tous ça vendredi. Donc lobby samedi pour moi attendre yo quitter, attendre talité. La Chine est ça en sala. Ba otinda ba lien na tala rakutu te mais ba voice non yo kanga ba message mami koto ba lobby. Yango na lobby boui. Les l'autre ça vendredi. Lobby samedi. Au moins, c'est quand on a eu kaka. Au moins dimanche, à partir de 18h, on a clôturé. Na 20h, vous avez chez mon compte officiel. Na CPL, ça vient pour nous donner bilingue et 5 aussi de binoté. On nous a bino. Ma camarade ne va pas. Oh, c'est pas tata micro na ba âge na no bo ba tata bana bino bo ba tata batinyo so na YouTube. So linga wera makasi ke ndolo lingele kuna la samba pas chez moi la kombo na ngati bo lingo makasi na ba profit bo kana ngana pa na ngati ba mikala ngana kana bo lingo profit na mambo yuta na mutu na na ya poto na mbonga ba fan donc ngasi ba fan ngaba ba ngana yo ke ba fo na ya poto na mbonga ba fan lelo na ndako se na za fier ba ke na za chez moi na mbonga ba fan ya bana membre au comprendre ndako na ngai ki polele mbeto e koti garde-robe e koti nini e koti TV koti bana membre comprendre donc non le bobo ben membre de ba commander nga salle à manger dans foot on a bon foot il on a 3 fois ce qui bobenga on ce qui 3 ni est-ce nga ebe ma mbwana te parce que non c'est nga ba pardon on a non déconnecté na soutif dimanche ndese kai continuer maman Sylvie mapata maman solo na bana no lambela ba ngo fufu moi na Chicago to lambela ba ba mi kunguda ba fufu wana c'est bon messieurs. On va remplacer un petit peu le tout et je vous invite à des nouveaux couverts. Ah merci, c'est gentil. Na lobby à quel âge l'autre n'a pas fourché ça. Oh. S'il vous plaît. Na lobby ma suivi même pas là ba benga on est où est benga konde ni les rois de la forêt ma si de J ma si de J ma si de J et ça et ça de nzange Now finger tell.
Paris kofinga te pardon na ofinga te. Bon vous allez bien ofinga na ngati. Nazo loba ndelelo na ofinga te. Lo na ofinga ngati rendez-vous. Rendez-vous dimanche à 20h. Ce que vous avez continué à zapper na choix. On a fait moi si à mon côté, on a fait moi dans mon pété na YouTube. Karine, tu fais une photo pour moi avec mon frère. Une photo pour moi. Ah ok d'accord. Tu connais ta photo? Ouais, je crois 8 mois d'ordre. Mais c'est un peu flou. On passait que de l'autre côté. Non, contre-jour, par là. Ouais. C'est bon? Merci. Merci. Okay. Je parle Parfait. C'est bon. Bon appétit à toi. Je raccompagne mon frère. Je reviens. D'accord. Tu sais, il y a que dans bango te. So landi bango te. So tiki bango na lo kwa ki yuma il faut landa bango ba maboma te. Lokwa bana posa ofingisa wera. O sepelisa bino. Non, ça pour ça bino. Ah. Ah, merci beaucoup. Merci. Merci, merci. Bah, un petit merci. Moi aussi, je vous aime. Hey, 0-0. London City. London City, moi aussi je t'aime. Hey, non t'es là-bas, mais ça là, ouais, bino. Moi, on peut savoir finir, ma. Moi, on peut savoir finir, ma. Ndenge osaba clip na Dubai kuna bokoti te na kimia te bebi te Dubai ya moni makasi. Moi eza en Dubai oyo bokoti te na kimia te. Nzamba bozanga mawa. C'est un bino. On a pas qu'à que non fin habilité. Non, il n'y a pas de problème. Moi, je vais partir. Ok. Je vais m'appeler. Moi, je ne vais pas appeler. Hein. Je t'appelle. Vous rentrez quand? Le soir? Tout de suite? Ce soir.
Enfin, je démarre à 19h. À 19h, donc vous arrivez en France après 3 heures, donc avec 2 heures. Ok, dès que vous arrivez, vous m'appelez alors. Tu sais, je suis à la mode. Quoi? Je suis à la mode. À la mode. Je suis, Comment ça? je suis designer. Ah ouais? C'est une bonne chose. Tu vas regarder sur ma page Zach Gordon. Ok. Putain, c'est trop saignant. Ah là là. Pourquoi tu manges des viandes aussi lourdes comme ça? Tu aimes pas? Non. Ça fait du mal. C'est Instagram. Non, je suis sur YouTube. Sur ta chaîne. Voilà ce que je fais moi. Voilà mon champagne, ma bouteille de champagne. C'est mes soirées, c'est mes soirées. Je fais des soirées. Voilà. C'est mes filles à moi. C'est à Paris, dans les plus grandes boîtes de Paris, le club de Paris. Ah ouais. C'est des gens qui... Ah, ça c'est pour la pub. Les gens qui font la pub. Où est-ce qu'on vend tes chapeaux? Ici en France? En France. Voilà ma mode, voilà mes vêtements à mode. Ok. Designer, c'est moi qui fais les robes. Tu vois la robe au fond, c'est ma marque. Ouais. C'est-à-dire que tu ne me connais pas, mais bon, ça c'est ma bouteille évidemment. Ça c'est mes tableaux, je fais de la peinture aussi. Je suis artiste peintre. Moi aussi, je fais la pub du champagne congolais qui est chez nous, qui s'appelle Roi Manitou. Tu connais? Oui, le champagne Roi Manitou? J'ai entendu parler. Ah, entendu, ouais. J'ai pas vu. C'est un jeune homme. Non, c'est bien, mais il faut que tu le fasses. On va essayer. On est là maintenant. Ok. Ça me fait plaisir de te rencontrer. Et je vais essayer de faire tout les conseils pour t'aider. Il n'y a pas de problème. D'accord? Je peux faire un bisou? Il n'y a pas de problème. Oh, c'est adorable. J'adore les mamans. À partir de maintenant, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Ça me fait vraiment plaisir, ça me touche de pouvoir travailler avec des gamins qui sont des lycéens. Je sais que les sœurs sont difficiles à gérer, mais si on est gentil avec elles, je pense qu'elles peuvent donner des choses. Ah, je vais essayer d'être gentil avec elles. Pareillement, moi aussi. Je viendrai le plus souvent les sœurs. Pour moi? Non, mais moi, je ne reste pas ici. Hein. Chez moi, je suis à 35 minutes de Bruxelles. Ah, d'accord, ok. Je suis les étoiles. Je serai le retour. Ah, merci. 35 km, c'est pas loin. D'accord? Ok, ok, merci. Je t'en prie, ça fait vraiment plaisir. Merci. Ok. À bientôt. À tout à l'heure. On reste ensemble. Ok. Eh, il y a un ils ont un problème. Quand tu as toujours beau. Seigneur, mais c'est quoi ça? Mais là, c'est trop. Messieurs, s'il vous plaît. Mais je vais donner, c'est trop. Tu mets aussi les mayonnaises. Ah là là là. Hey, nalobi boy. Nazongi no mamna ndoloba. Ba misala wera, bino bokoko pe misa wera wana te, bino boyebi aja wera, apapati. Fe koko. Wera wana za koko. Biso ba koko ne bota ba age to wana ho. Bota nde to ko li biso ba koko ne. Bino bokoko tika te muto wera pe eza pe kaine. Asa musique na ye. Et bino bozo sala bongo boyebi ke bino bofinga mate bo subir conséquences te boyebi ke bo finga wera mais pona nini bolingi kaka ko fingisa wera bo fingisa pe ba tata ba bota bino na ba mama na bino ba mama kwiti
biso ba mama baninga basambelaka basali viti na suka ba yesu amukonzi bino ba mama bino ti lelo na ba vera primis na ba skol bona na ba sonité bona na ba soucité ce maman na kofi lelo ke li felo yebite hein si lelo ba mama na bino ba kofi ba ke li felo ba ya biso se ba kofi tout droit na lola botelelanga bamanzanza oyo bamama na bango bato bakwiti bamama baskole na baprimis bamama nganda bino bamoni bagénération bamama lelo baresi na nganda bamama lelo génération ekoma chaque 17h na église chaque 20h afukami osambela nzambe tala bino bana na kwiti bamama na kwiti bamama na bana bamelaka masanga ensemble banimporte quoi bokofingisa banani bawera yango ngalinga buzoba kutu te elekaka te bokoma bakourage na kini kuna na pasi botana baposo bozobimisa nga nazanga na kini nabimisa mpe poso wana ta malgré nayeki poto ma ya poto ebebisenga me esalanga mpe poso bongo mpe ta ma ya calcaire ebebisanga me esalanga poso bongo te bino bona kini poso mabe sante mabe elamba mabe rido ya ndako mabe soki bobenga yango nikana mpe soki diva soki kiti mabe basengana na basoutien bolataka bozwa yango oyo tolataka tobwaki na tombola nde bozwi bolati mponi boyeko bwaso batonti tie na batonto boluka nzambe ti boluka nzambe bozalaka bien te na vi bozalaka na kimia te mpo na bamama na bino na batata na bino na bino bana bomelaka masanga ensemble génération kwiti kobanda na mama ti na bana nga kutu mwana na nga génération loyenge mais maman na nga génération Jésus omoni différence nga na bino ma mère là génération Jésus oyo bino ba maman génération primis génération skol génération dopel génération babenga masanga ani lef ba maman génération lef ce qui lef masanga poto lef ba maman génération lef ba maman nganda ba maman ka ya kisongi matake kitake zongaki ba maman zoba borate baéducation mpe bafamille na bino bwenge bozwa yango ata na yesu bozwi te biso bakarine torate éducation mpe baparent tozwa ata baéducation mpe yesu ke mama azoteyo liloba nzambe toyozwa éducation na kimokolo bino ti lelo bar skole primis éducation ozwaki mokonzi ekoki les Chinois de Karine Mokonzi officiel TV. Omoni page commis les Chinois de Karine Mokonzi officiel TV comique Mokonzi les. Parce que le roi a respecté la Chinois na tiki. Mais bat boye biwera. Bat wana numéro wera bo benge boye bisay nga na lobby. Lelo vendredi. Na sikite. Samedi pelo bino sikate ko noza l'occuper ma case. Mais dimanche on WhatsApp na ngaseka la Chine de ba lobby ba komi nazi ba voice ba message moi dimanche na 20h pour 18h na clôturer 20h pe na kangi ba porte ndako na kangi ma nyonso ana poto pe touré ki ndate na yé omoni no ya bisous bye Bye. Dimanche mokolo ya nzambe naposa ngo lundi loka dimanche ya mokolo ya nzambe la Chine naposa ngo lundi nabanga donc il faut que je vous laisse ça ezalaki na mpona para wera bon na eske na pari ya Mida Taylor bolingi siko nini na vie ya mwana wana Mida boyebisanga bolingi nini na vie ya Mida boyebisanga ilo bolingi net na vie ya Mida bolingi nini ya mbongo ngo lia na komba wera mbongo kombie wese wera alwa wera kala alwa wera kala te wera kala ndezaki na kombo no lia ya lelo ya lelo bagazi mawete baya ya lelo ba innocent balume makambo ya lelo otelemino na point
Uzaline lokude, na moto kia chibutu, utaka uwa pale. Yo bebe, lelo Diamond oyemba yo zoya na wera. Diamond naona Kiswahili yoka. Hotele mino akwe, unatafuta kanini, una mateya chiulu yoka, utoka ukaulale, yo beba pesa yo. Ila kisike? Okozwelo kote siko Diamond akinaona Kiswahili. Utaka ukawale, yo beba pesa yo. Diamond oyemba na Kiswahili yo ba oliambo na komba wera. Il y a eu des YouTube aussi. Net YouTube, peut se tourner comme moi pas encore c'est qui. Mais c'est YouTube, tout nous voir c'est qui. Pour nous bolinga beaucoup mais ça va tourner place bat ba comme ben comme les rois de la forêt aussi longtemps au coca ko maîtriser entourage na te papa nanga. Wana koko nanga na linga ko mingi je te respecte. Mais aussi longtemps au ko maîtriser entourage na te o bando finga mano ka boyo. Et ça peut se faire que au fin on a choisi na choisi donc elo mo yo ki osala kanga ba manzanzana ba bekizengi na yo ba kanga ba mbanga na bango po bango ata ba fingi e yo kana bien te yange yo kana ke alors tant yango boti kamida asala vie na ye ana mwana na ye ana famille na ye kana komba wera onde ekolisa ya koma mulai bona komba wera yomte mema poto to lelo komba wera bakseleni boni boyeko Diamond oyemba nan boye na batuwera we yo mono uteremino na kwe aifanyake yo kintu na butu ya muchoki utaka ukawa wale yo beba pesa yo ya mwana nasalanga ba cher de ferry. Uteremino na kwe oifanye yo kintu na mutu ya buchungi utaka ukawa wale yo beba pesa yo n'importe quoi. Et puis tu peux comment on a niveau lia batouana mida yo po kende église te kende église eka bolinga balia yo bamilie bango pe bango ke bolia bakanisi bakata musunyo nzoka bakata musunya mwana bango bakata misunya basi na bango ya mibali na bango il faut kende à prière maman et yo mona biso te malgré un mot YouTube un mot to bois comme pas Jésus pour te dire ba attaquer ya kana molili ba luka ba bomba ba meka ba simba mais net nga so yo kutana kana le feu dévorant et pauvre. Au bout d'appel le feu de Seigneur brille à moi, le feu de Jésus brille à moi, brille à moi, brille à moi, brille à moi, Rosika. Ndeka na métis na moi ibweti na buto okutanga chola oya penzo meka na buto kuti chola atalobo ole kawapi biso to sanctifié protégé par le sang de Jésus nous les athées mais si je crois cette fois-ci c'est bien oui t'es sûr oui.